Bonjour chers amis, bonsoir. Ici, je tiens quand même à signaler, c'est un élément important, c'est une information importante. À présent, moi je me trouve en France, dans la ville de Rouen. Donc je suis à Roissel, comme vous pouvez le remarquer. Vous allez bien voir, vous allez constater que nous avons fait la file. Nous avons fait la file parce qu'il n'y a pas de carburant. Nous sommes en France. Nous avons fait la file. Vous voyez la file? La file même de l'autre côté devant moi, vous voyez? Nous traînons encore. On vient de faire plus de 40 minutes, il n'y a pas de carburant. Alors il ne faudra pas dire que la situation du carburant ne se trouve qu'en République démocratique du Congo, c'est faux. Je tiens et j'insiste que là je suis en France, il y a un problème de carburant. Vous voyez, là, nous sommes à la station. Vous voyez, nous sommes à la station, il y a du monde qui attend du carburant. Là, c'est derrière moi et devant moi, vous allez constater qu'il y a des véhicules, il y a des véhicules jusque-là qui attendent le carburant. Donc le problème de carburant est général. Hein, donc arrêtons d'insulter notre pays. Merci bien. Oui, Ndeko, bonjour. Ah, vous savez. Ah, tous la carburant. Carburant, ils ont mon anakin, donc, beaucoup moins de langue à cause là. Ah, vous connaissez combien de jours au Sali A? Bon, ah, la libanda, la libanda, journée mobile, peut-être au cause en moté, au la libanda cause. Nous sommes pour la carburant. Si vous avez besoin de faire pour la Bakonzamboka. Bon, Bakonzamboka, baza bakonzamboka bien, baye bageno, carburant, nano ezo et débit. Mais misala toujours ça. Quand ça, Bakonzamboka, il fallait baye bageno carburant, baba ne peut approvisionner ba carburant et belé, ok, et bande de débit. Ça, la biso, raffinerie à carburant, pour tout dans le si vous posez un carburant, la minute pose à chaud, et vous savez nini? Ah, carburant la minute pose à chaud, on peut na bec ou na pose à carburant na minute. Il fallait aux alentours na makasi ya kokoma kuna. Et dès ce que komi pe kuna. Il fallait oye bageno, muto azoteka. Quand na lobi muto azoteka na bec kuna. Il fallait oye bageno, azamuto il fallait coller ça et pour asservir avant. Au moins, on a 5 000, dans ce 3 000. Ceux qui ont eu banni na yende au copé, ça y a 3 000. Mais ceux qui ont eu banni, il y a 5 000 euros à la peau à servir. Si on est à 13e rue, peut-on à 13e ti Kingasani ou bien que tu comme victoire, comment vous à combien? Ah, ouais, 13e mairie, peut-être 13e mairie, victoire. On a 500 francs. Mais dans mi-temps, il y a 1000 francs. Il y a 1500. Donc, nous sommes à pour la caca. Si nous avons le 13e mairie, on a Kingasani à Souka. Il y a déjà 2500 dans la taxi. On a 2000, 2500. Si on est à moto, vous à combien? Moto kutunde koboma. Moto nde koboma po moto liboso na ezalaki na 2500 3000 poko makinga sani ya suka. Mais awa na mitan o bongisa ba 7000 8000 poko makinga sani. Ça va, merci Ndeko. Bonjour. Boni. Comment ça c'est la moto?
naoteka te siko eza nini nasengi ndeko na nga service ke asunga ngai ata mwa quelque litrage mpona tia na moto pour ke tokomolala libanda mpona pasi ya carburant. Carburant esali combien de jours? Esali combien de jours? Esali peut-être 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Siko nini ozali kosenga mpona bayimboka? Mpona bayimboka bakonzi na biso bandeko na biso bapa na biso balobela biso batuna biso solution ya makambo etali carburant. Merci Yaya. Tomoni ona babido awo oke kozwa mai na pope to ndeni? Ayaya tika o musoto bozala bamama ndeko nde ya biso bapapa lamuka na ntongo so babido ketoka masiko biso mpo ezali ya mutuka banda carburant elimo tebite gouvernement baloba nini bapesa promese tosomaka ba 20 litre so ese 20 litre yango ekosifire mpona biso nyonso eza ta na moyen moko te tozala Ato na limité dans la 15e, entre 16e et 15e. Batie biso milongo, na biso to bido na ba camion to za milongo. Te ba milongo za pas na classe mais comment pas na biso. Nde ba baya to baya ba to ba bido ota moi ça le quoi c'est kayo. On va ko to mai on sande ya vraiment to mi vraiment déçu. Vraiment déçu. Ça va on a comprendre ce qu'il y a. Ça va, merci na tuna na ndeko mususu. Na mondo che loboko na litama. Oza na souci ani? Papa souci na zanango ya carburant, essence ezomona na te. To komo tambo na ba bido lokwa mutake ko luka mai. Nzoko tozo luka carburant, essence ezomona na te. To ebite banda to banda makolo, tozo tambula ka makolo ko luka place ni to ko zwila. Donc bo uti wapi obo eko luka na limite. To zabo to uti commune ya Kisenso. Apesi Kisenso wapi? Ya tozo luka kaka carburant, to tambuli matete lemba to zwite sipona minute oyo. Toza na limite entre 15e na 16e na katikati tozo tambula kaka soko to koma ville to yebite do carburant ezomona na te. Ebite gouvernement na biso soki ba monique baza capable ke batika poste wana baluka badimiso ko carburant ça. Surtout moi zale ba peut ba chinois. Ba bezo ata un moment ba eliso carburant. Mais ka bino na soki ba na ba chinois aba boya baboko boya bango. Ba permettre ta carburant ya ngola ya malamu. So ba permettre ta carburant ngole kota kana ngo to somba te ngola et vous allez biso mo malamu. Boye to so ko ka na ba station ngo ko te ka peka carburant ya ngola. Balobe ko mimbota likaso. Papa, papa soki naza na 5 litres 35000. Fona bimisa lisusu 5000 francs na ko corrompre pour batekela ngai. Donc na pas sipe. Siko neti kolongo awa na limité. Tiki seso motako futa combien na moto? Na moto 8000 francs. 8000 francs. 8000 francs. Oh qui seso no yemo comme na 2500. So bana kuna ti awa 8000 francs. Tozo lala na station likolo luka carburant ozwi pete banda butu mo bimbati. Kana ti papa wana hata mwana bidon. Ezaka ke carburant so twenye carburant. Ata maite. Oyoki. Combien de jours, papa? Combien de jours? Eza nini papa? Papa likambo biso toza oliaka na musala o musala stoliaka. Osali 3 jours ango. Do sala te. Ko na ba bidon boye. Telemaka. Ndengo ye nango, ndengo zo songa nango. Donc tu dois comprendre que tu vas papa na basi to fitela kandaku na musala na biso kibobo ya muto to sala kawana. Situation to komi nango, tu dois comprendre. Sonete 5 litres boyo ko ça combien de jours? 5 litres boyo ko ça combien de jours? 5 litres se franga pour un jour moko. Donc na wana posa kama 5 litres oyo pour na jour moko. Si on pose yango kuna ezo senga nini? Pose yango kuna esenga nini? Bon. Pénurie, carburant ça tient. Carburant ça tient. So bandeko ba teka wana. Bazo senga nini avant pesi au carburant? Bon non juste moi na qui c'est bon été. Ça va, merci. Merci. Mbote. Tomoni a ovani na beto, eso ebite ke ozana presse. Papa tu baye des le monde a beaucoup. Ata ko sokole luno sokote bana la na ekne so banda 22 euros. Na na jouer Banda nini? Banda 22 na ngine so tie una jouer sensible. Sikozo
Banda 22h. So maman zakina na na ndako. Ah, na éviter de courir. Pour ça c'est mon étude de l'ending. Tout ça va pour tout comme moi. Ça va ceux qui beaucoup za na mali lo ba moko asuka. Bolobi yango assemble ne boza. Bon pour la biso ba konda mboka batela ka mboka dindu kendela. Bazo ba mayele ya kuzuka pour la mboka. Pour mboka biso bena lo mboka moko ya futi to ko ya mboka. Est-ce que le ministre, tout ça na bango te. Bozana ba ministre te. So to ça na bango te parce que moni esika nesto za na mboka to ebi ke to ba to na telle organisation c'est ko yebi déjà yango. So ko yebi lo yebi no te mamu ya papa tika na yo. C'est na ta bando. Asanga bando ndeni nazo défendre que te ba kibe o to na ngweza muke. Siko comme ba moto eleke bele na mitu ke faire. Bazo bunda bunda pepe baluka moye ya. To ngokota na bokonza yeba déjà makambo oyo. Alors ce qu'on m'a déclaré n'engeni. Donc bon peso eloko mo wese ko yebongo déjà yenenge salaka. Ah, on va dire ko ça biso ki o eloko bati ko ça biso. Na mona likambo na oloba te do soki kaka ba moto ke ba kokina ba mote. Batika na bango. Batika popo eza suspense. Na batu na bare ba onyoka mapona transport. Donc pour nini carburant dans le transport pas tala ba papa ba otambola na ba bidolo ka ba ketoka manjoka carburant kaka yango ba olo. Eza kitoko te na mboka boye nga boye mboka ona ete so toteka ngo allez tala papa to nga butu ko tala na sala ko Ndeko o moto ekufi. boye tole muna siso to baye mabela mboka ya biso bela tole mi nyonso to ana ngome to sufu to bela tina ba veze kwa Ologola ngo na moto. alongola na moto pe ayokela biso ma neti na mwasi na semi na 3 bana bafifwa neni tofifwa kana So tomoni ndeko akumozonga na bido vide pwani. Na station bazotekela ka ba Gaddafi yango natiki mpe mutuka nga mpe naye na bido na nga mpe batekela aomika Gaddafi natiki ka mutuka na station mosusu nakei koluka station mosusu nabima lokwa Gaddafi So net outa na commune ni. komina matete na eti limite natambola ba station biso touti wapi Bido boutia. na kisies kuna na kati tuna bakotolikaka alimba mais pas jusque là balukaka solution tala solution pas jusque là maintenant solution Ça va, merci Aya. Affaire Moulongo. oui affaire mulongo yango nde tokende awa mpona carburant bandeko na biso basololaki bien bakotaki na réunion na Bazaki na réunion na ministre. bien sûr oui ministre alobi yango bazalaki na réunion na ministre ayebisi bango par rapport à réserve toza nango moyen bapesa baservir bango ndenge ezalaki liboso eza te bakompesa yango 600 cube mais bango mpe na tour na bango mutu oyo azwaka 50 litres par exemple faut baréduire na 30 litres oyo azwaka 30 azwa 20 oyo azwaka 20 akozwa 15 mais bango basali eloko wana te bapesi biso ata information te ke non ndenge eza boye soki oyo ozwaka 30 okokita na 20 soki basalaki eloko wana elingi permettre biso mutu nyonso alinga bango mais sikoyo eloko wana bazosala yango te bato ya babidon mutu akoya na 4 bidon mutu akoya na 5 bidon ozoservir ye combien de litres azozwa déjà mutu moko aozwa plus de 100 litres aozwa plus de 75 litres sikoyo biso oyo moyen tozwa eza te tala nde toza molongo bato ya bidon bakosote bakomi liboso kuna biso totikalika na molongo donc moyen tozwa essence tozozala te. Et ça combien de jours? Presque 3 jours. Vous allez à combien de jours? Bon, on a nazokenda ozonga mais baninga balalali bazotika mitolala awa tosali 3 jours mpena mutuka ezolala kaka awa moyen ya kodeplace eza te eza mutuka transport to ya compagnie transport soki odeplace mpo ozonga oyo akozwa lisusu place oyo wana okomi na nsima mosika yango nde omoni moyen ya kokende na ndako eza te tozolala kaka awa et puis problème mosusu bato yango bango bazotekela bato ya babidon wana bazosomba litre essence emati te ezaka na prix wana donc bazosomba toloba litre par 2500 mais bazo kotekela biso bato ya transport na 6000 7000 mais balobi kuna bango bapesa mbota likaso yango nde bamati mbota likaso ekoya nde essence emati te na station mbota likaso etali na etali mutu te ye moko mutu asepeli azwa mbota apesa mbota likaso mais biso tozosomba pour ke tokende bula okokende osomba litre na 6000 po ozwa combien donc eloko wana nde tosepeli nango te si soki moyen ezalaki ministre efale apesa bagadi atia moyen
batia bato sécurité oyo bako gérer bato na bien parce que ndenge ya lobby mais pour avoir exécuté exactement bato ba sécurité na bango ba ça eloko te la police oyo baza eza ba ça eloko te il fallait appeler ça bato na ba station ba surveiller et puis batia ordre si tout ça ordre exact. Merci. Ah tu as combien de Vous avez lemba. Vous avez lemba. Ozela ni mulongo. Vous avez la carburant, c'est carburant exact. Ah vous allez combien de jours? Bon, le long est deuxième jour. Deuxième jour. Suppose que le carburant est 5 années, peut bande comme sous balo bakete et matin en goté. Carburant normalement est matin. Tout ce monde a toujours dans 2495. De à peu près 2500. Mais pour mes années, ils ont mon année. Des fois, nous sommes dans la station. Des fois, nous sommes dans ça. Normalement, la station, priorité, c'est la minute. C'est ça. Si on a minute, combien de bananes? Priorité, la minute, c'est combien de bateaux à bidon. Donc, majorité de la station, nous sommes là. Nous sommes privilégiés bateaux à bidon. Bateaux à bidon pour année? Bateaux à bidon, on a privilégié par rapport au nanding, bateaux sur là. Bateaux l'année? Bateaux sur là par rapport à Mbongo, bateaux financiers. Biso bato mituka toujours na retard ya kosomba ya kokoma na pompe. Or que soki moi ordre ezali bako soit pompe moko ba pesi bato ya mituka. Et pompe moko ba pesi bato ya bidon na ba moto. Le reste ba pompe ba plus léger mituka pour des photos que mituka koto ndaka pe boyete. Soki ma ordre eza na ba station mituka koto ndaka boyete. Ekangi penzela? Oui, non maman to na choix ta. Puisque nenda miso na carburant na okende wapi. Mais ministre azalaki na bango na réunion a signalaki bango ke bakibe to nango na minute eza muke mais to mona eloko angeye kokoma isusu grave ya après 4 jours à 5 jours. Normalement bakibe eza muke, c'est bien. Mais problème eza nini? Ba Kadhafi ne bazo tcha biso na difficulté puisque Kadhafi azoya a financer mon station. Asombi 10 bidons, il y a 25 litres. Bon, na 10 bidons na il y a autres que la biso di banda ba 7000 6500. 1 litre. C'est pourquoi parce que va financer ba mbongo na ba station pour biso tous à pénaliser. Mais ça ba chauffeur mususu ba komi ka motatiki mutuka boya aluki bidon ake kozura. Mais siko nyonso wana za base ya ba station puisque ceux qui hors de babike to ko soit bidon te. To côté que la bidon te. Au moins que ba bidon kozala te. C'est bon, merci. Donc là aux rendre plus difficile yango wana. Nous avons la difficulté makamwa puisque l'État vraiment quelque part a mécano que sur la responsable de la station. Il suffit pas de gens de l'eau chapeau pas éviter nos bidons. Pourquoi est-ce que c'est pas bidon des difficulté makasi. Ça va, merci. OK, merci. Bonjour. Namoni aussi liko fungoli pona ba bouton nyonso ya chemise olingo bunda to ndeni. Nangi na bunda ke papa na kanda parce que na sali au 3e jour dans la station mais na essence. 3 jours. 3e jour lelo. Siko mama na bana na ndako basa ndeni. Donc moi ko vivre kutu ate pona musana zo moi au différent na pesa bango balia yango siko moi bazo mbongo kolia ezati. Siko yo pepo ke ndozo bido ozo esa sesengani. Ngaza musala bido te. Ngana ya chauffeur. Mais siko na suma na réservoir na ngana tie. Bango ba komi kaka côté la pesi privilège na bata ba bido ba Kadhafi. Ba Kadhafi ba sombi essence, ba ba tekela option 1 litre 7000 francs congolais. 1 litre 7000. 7000. Siko bango kuna ba soma na combien? Bango ba somi ka prix à 2500. Oh là là. 2500 les litres. Mais il y a télévision à 7500, 7000 francs. Sur faute à nani? Faute à votre station. Pas petit privilège na Kadhafi. Pas biso to resomba ton pese mbongo te. Buta ya bidon on a repesa 10 000 na film na bidon mo ya 25 litres. En pese. Ça va, merci avant. Merci. Oko lukesa se. Lukesa se a été pendant 3 heures na bima kiti siko lemeza te. Siko moto etikali wapi? Moto etikali musika na mombele, ta place na yena musika. Donc ti kingasa ezaki na bamiso sana. Osombi pété. Osombi té na 15e babi eza 15e mais ebité. Sepe mbongo ko mindenge nini, sepe sansa ko babi ozo boato, sepe masuwa bato ebité. Ça va, merci ndeko. Donc baluka solution soki te. Bato bakanga na nzela, ba policier ba batie na nzela bakanga bato. Bakanga bato. Bakanga bato. Oh za li papa ozo luka essence na bango ba yo kanga yo. Bapekisa bango poto otomboka. Tika mbamoko. Ça va, merci.